Très chers internautes de Beaux-Arts TV, une très belle émission présentée par votre humble présentatrice Grace Parker au Beaux-Arts TV. Donc la présentatrice habituelle au Messana Royal la bino ba news ya bien naebi que bo sepelara na ba genre émission to salaka et surtout to rappelera bino kaka ba critique na bino ba suggestion et puis ba conseil na bino yango sala que musala na biso ekende de l'avant. Donc sans ba remarque et puis ma critique Torokiko avancé. Et voilà, aujourd'hui j'ai une très belle nouvelle de vous annoncer que Nazana Moko, donc il y a acteur, il y a ma casse penza ya rati mboka na biso o atana na tangi kombo na été mais soyi ba fungoli caméra na bilili boroye ba qui est l'invité d'aujourd'hui. Donc c'est avec lui qu'on va démarrer notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais bien que na s'adresser déjà à l'invité nangai pour bon mona et puis bon comprendre réalité ya ma solo to robeta na cette émission na biso. Et là déjà je salue tous les chers internautes de Beaux-Arts TV et puis sans oublier derrière la caméra je reste Kilongo bras d'or. Bonjour bongo. Bonjour maman, vous allez bien? Kitoko makasi na ngolu nzambe boni ope santé. Nzamba zo sala fini la esclavagisme. Donc bongo si alobi a silisi esclavagisme et sili epanaye donc nzamba zali. Merci beaucoup et voilà chers internautes comprenez que l'artiste alobi moi liloba moro déjà metolingito sandi saye penza par rapport à quoi finit l'esclavagisme c'est dit à quoi et puis toro lingaye moko balobandeni na lingala a éclaircir biso par rapport à limbola biso par rapport à esclavagisme o ya lobi pour alimbolé labino et comme tant bongos bolobela bongos yemoko bongos bongos nzamba pambola bino po bongos azana bomoi bozwi temps ya koloba bongos ya kimi bongos azomona na te bongos boye mais bongos siko alingi amonana. Merci beaucoup bongos na kati mo maloba te mais na lingi to zonga na nusima to yebi ke toza na kati ya monde botala mara partout dans le monde et surtout mundele le roi faciliter biso déjà loko ba réseaux sociaux mingi na ba net batu musu batala ka biso na ba Singapour ba mola ka bongos ba mola ka ya joua kamera ba yebi penza te ke asala ka nini et tout to lingana lu bongos a éclaircir biso qui est bongos azanani asala ka nini abanda wapi et puis Auta wapi bongos auta esika azalaka akoti nesika azali ndelelo bayambi bongos keloba bien te to na groupe na yo tanga kombo groupe na yo ozalaka esika ozalaka oza esika ozali lelo te yambi bongos elakisi nini? Merci bongos yaza artiste comédien bongos azana groupe Simba ya président Elombe Sukari Lubakwa toujours azana groupe Simba asala théâtre. Voilà, merci beaucoup. L'artiste a bien parlé. Bongo Saza, l'un des acteurs au sein du groupe Simba de président Elombe Soukari Obisonyo Sotoyebi. Et puis, Toro Lingato Yeba vraiment Koya ya Bongo Snakati ya groupe Simba. Est-ce que c'était facile pour lui pour adhérer au groupe Simba ou bien Ezalara Eloro Morobo Olekaka Lekaka Nabakoko Somoroboui? Bon, Ezalara facile. Gloire à Dieu. Nzamba facilité kanga po balobaka mingi kokota groupe Simba ezali panangu bate soko yebi ko Simba papier na bikité président Soukari a recruté oté. Merci ndenge nzamba sala kinga grâce na tango wana soko yebi Simba papier na bikité ba ko recruter oté mais tango wana ngana zala ki recruter
parmi bato yo bazali ko recruter bato donc nazali mwana ya Elombe oyo mokili mobimba bayebinga nabimi dalenea epa ya Elombe puis lelo ndenge boyebinga aza papa nanga ezala facile histoire ezali Nina alengisaka aza grande sœur nanga tofanda na ye na eyala na Kasavubu bango baza na numéro 7 biso za na numéro 13 mais tellement ya za danseuse na Zaiko azali kotambola nanga mingi amona nga courageux na akiga tout ça tellement nazaki mutu moko tout le monde anda osepela nanga nazali na comédie depuis na classe nde tango na voyage na keboma na ye baye koyebisanga ke Elombe afungolisi groupe na Ethiopie na Kintweni bar baserio na bato bayebi Kintweni bar na Gambela eyala Ethiopie na ye Nina yebisinga bikendo yebisa Elombe yo zaleki nanga akozwa yo tellement baserio wana banina bayebanaki Elombe azaki parmi bafani ya Nina je m'excuse tellement ya za artiste andai kosepena musala ya Nina lokola moninga na uti na nini ya famille ya Nina nde azwaki nga na bandaki répétition ti lelo ba formalité ay kosalama na sima pona kotia ba norme ordre c'est ça. Voilà, chers internautes, comprenez que l'artiste s'exprime très bien par rapport à la réalité, il y a entré dans le groupe Salom. Quant à moi, groupe Simba plutôt, excusez-moi. Quant à moi, déjà, je tiens déjà à remercier toute la famille de Mulhouse et soutenir Grace Parker. Et là, je vois déjà mon grand frère propre, Didier Wayengo, l'homme à la taille avantageuse. Donc, Mobali Mbinga, donc veut dire Otali Mobali Kumisinzambe. Et sans oublier celui qu'on appelle Papi Nekina, porte-monnaie de Dieu, mon vieux, jusqu'à présent, Tozo Zelaka, Toza toujours en attente. Et puis, mon vieux Faline Dombasi, malgré Bozoyo Kanate, Pichu Bemono, mais on est ensemble, maman Nalikambo Ezaraka. Toza toujours na bongos na kati émission na biso tolingi toyeba na kati ya groupe Simba Bacteur et puis na ba actrice ya makasi penza bazala et puis bazalaka et puis ko jouer na kati ya bato minene bongo entre étant que yo bongos et loko nini penza o esala que o apporter et puis ti lelo ozalaka na groupe Simba koyeba musala nanga yango ezo sala ke maintenant César koyeba musala nanga eza assurance kolinga musala nanga ko respecter ba norme koyokana na formateur président fondateur kolinga ye ko respecter ba norme ya musala na lingi jusqu'à maintenant nazo demeurer kozala ensemble na ye. Oui, merci beaucoup. Actuellement, président Elombe Soukari a toujours président du groupe Simba. Mais depuis, à Lonsara déjà message que il sera un peu rare par rapport à Moussala Oe Pona. Bon évoluer ni par rapport à la répétition et puis na ba programme il y a ba groupe, il y a groupe. Tu évoluer bien, tu as bien formé. Azala ou pas, groupe a fonctionné. Asala qui déjà Moussala nae. Dès le début, on a des facilités qu'on a dans le groupe. Soko yebi ko Simba biki na papier te. Tellement le quoi c'est atangi saki. Asa sali musana comme libre. Bisonde tozo sala musala. Ezola kisake Elombe mutu na ezai go sala. Jusqu'à maintenant, groupe ezali tango asara ki a prêté ki serment aza mettre avocat. Kuna senga ki ke asala musala mi balete. Nde apesaki na ba spectateur pona ko annoncer ba fanatiki na ye peut-être soko komona nga suna sente musala songo le senga kibo mais asali pour le moment o ya ko koloba ye moka koloba na place na été mais jusqu'à maintenant groupe Simbeza ya ye président fondateur eza ye écriture nyonso ezalaka ya ngai na kotia Luka kotia Alain kotia
luli akotia mais ye moko pa tiaka nyonso wana elekaka te sans que ye amonango amonaka yango azalaka au courant aorientaka soki amoni c'est bon atiki oyo esali mwa boye abakisi mayele parce que ezali ya kose complete mosala yango de jusqu'à maintenant tozali ensemble aza na bino na nzoto te na moralement toza ensemble na barépétition mpe assistaka. Ouais, c'est juste ça, bah, téléspectateurs, na biso balinga ba yeba, est-ce que na ba rep azalara présent et puis ce mois tournage moko za azalara là par rapport ya ko laksa bino na tableau au faut bo kende nango bo koto au faut bo zonga nango boy. Groupe azala kapo eza groupe na ye. Il faut avoir contrôle nango malgré que azana confiance ya bano ya formé. Mais loko na ye à cause d'une inspiration moko et koya à ajouter et pas bongos pas ebi ba joueur n'est pas yende coach oui donc présence n'est pas bien pour tango ya zalaka nazalaka pas inspiré et puis azalaka pas inspiré ko bakisela nga susu. Si le lot monara bongos na groupe Simba toujours dans le bon osano dans pepele pona nous bazuela adversaire te poto mona mongala solo na rati ya groupe Simba ezara bongos to ebite so bokoma ba bongos mi balé to ti lelo zala ka yomoko makamba ba ko jouer ba acteur ba kana ba adversaire te bazala rapé moro pa okoya bongos mikolo neti mikolo petit moro bo abimi pe o melisa makalunga pe ma fort exaucé za mwasi mobali makalunga mwasi le bongos aza bongos ana tayi na ngai na elobeli na ngai na ba virgule na nga tokolo babiso nyonso ndenge moko mais toza na raisonnement ndenge moko te toko kozala taille moko mais tokomona ndenge moko te tokozala ton moko mais mayele ya mosala yango epesele ya ndenge moko te exaucé po azala exaucé po mama kalunga existaki no bakomelise mpe ma pourquoi exaucé aza mwana mama kalunga na kati ya mosala soki abimi bravo po mama asalaki nzela mwana landi tozomona sikoyo quand même ke mama kalunga asali nzela lokola balandi gloire à Dieu bravo na kalunga pour exister qui. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que l'artiste a bien parlé, a dérouté, mais a zongisi biso pensa na kati nzela exaucé pour bima parce que Mama Kalunga a existé qui. Si Mama Kalunga n'existait pas, peut-être que le petit n'allait pas suivre la lignée. Et puis, on rappelle toujours que Maman Kalunga aussi est l'une des fruits de Papa Elombe Soukar. Tout le monde a toujours dans le groupe Simba. Il y a des bons acteurs. Aujourd'hui, bon, on peut se dire. Et l'oronini o esala que l'artiste mususu ba continue si les locaux demeurer dans le groupe Simba te. Eza nzelati eza nini nzela train toza na rai oya kwa ya tikali oya simi nini bien azo continue to kikoye ba Ursule Pechanga et puis si la bisalu ti lelo na groupe Simba bazali oh yo tangi Simba déjà bango wana bon siko na wolo babalo siko banani bango wana Simba po ba mona na rasu te to koma omona bango wana Simba bango Simba te Simba za président Lombe siko tango solo bango wana Simba c'est que Simba comme ya Pechanga na ya sila Simba numéro 1 président fondateur abimisi ba beret rouge ba beret vert ba sila ba bongosi bango wana Simba ba rebresa o ba oko mona ba taka bango wana bazana groupe Simba papa bango a mutu ayebi ko pesa mona nyoso respect ayebi ke mono ya koli na kusuane na ndenge ya koli o ninga zana mwe na oso ane do ana respect ndenge biso to pesa ka respect ndenge ye papa pesa ka biso respect to se comprenaka to ko kende na tiki groupe Simba lelo papa naza empêcher na sali boutique nanga nazo sala mais papa za fier a otala musala nanga na musika ezo kende bien ezo sala bien que en tout cas na former bana problème ya la kate to na liberté na groupe Simba yazali président ya Sénat biso zaba aza président ya parlement biso zaba député
Ouais, je comprends par rapport à la réponse là, on a comprendre pourquoi au lobby bon parce que tout le monde a paix de l'autre côté paix sœur Nabiso péchant à betara moi babiloko na moi banzonzing na mais elle est toujours narati groupe Simba Tel TV ceux qui pensa bolingaka Bongos Bongos du ciel officiel TV na YouTube bo s'abonner massivement. Donc ceux qui bolingara vraiment l'artiste bo s'abonner na kati ya Bongos du ciel officiel TV et que ça la bien wana borobando jabilo ka Bongos mbala moro olingio tala mo loro mo bo koti na kati ya Bongos du ciel officiel TV vous allez retrouver ça facilement tozo mona ba artiste ba fui ya papa Sukari Elombe lokola Berman Kasongo mais ba koma ko évoluer pe na ndenge na bango mais bino ti lelo bozakaka. Normalement, Toza naza fier ya Herman Kasongo soki aza esika azali po biso tozalaki torientaki ye azalaki peleki moko respect ndo mona comme esika azali ayokaki akufaki matoi te yango nzela nekendeki polele ti ndenge aza lelo responsable parent. Le biaza respect mais toyoka que président Loba bengana kaye. Président Lombe atikana na ko bengana mwana na ye na ndenge bolobelite ezalaka ke soki oza indiscipliné bato baza na charge ya musala wana donc mutu moko azaka na likolo ya loi te ba norma groupe soko zo tambola nango te et pas biso ezaka ndeni. Soko yebi ko jouer to ko recruter de janvier to comme na décembre to kati muto a jouer na janvier ti décembre total et to compter ndeni ko jouer na ye je m'excuse rendement na ye ko vanda na baninga nyoso na bo contrôler ka nyoso acteur o jouer bien mais oyebi ko se comporter bien na baninga te oyebi ofanda na baninga te na kacha group na quartier na bino ozaka impoli kolinga basi ya bato nyonso epa na biso tozwaka formation ya vie na yo mobimba po mwana mobali azaka na éducation oyo il faut azwa ya école ya église ya para ya école oyo na misato mpo na mobali ya basi ya église ya bapara ya classe na ya mobali ozolanda. Soki mutu arate mwa mnyona mususu ya difficile yo mwa na société baninga baotambola bo yo kebo ndo mwana kaya moko soko moni ba mususu na Simba bazate peut-être ezala rendement eko zala bien mais comportement za bien te balongoli oyebi ke Herman nde yende ba bengana ka eko bengana Herman batikala ko longo ba bengana ete Herman Dacosta Eric ba démissionnaka ba salaka lettre ya démission na ba raison na bango moko wana na porte parole ya ba raison na bango te bazalaka bien aimé na groupe Herman soka uti poto ayaka na ba yaya ba lie ba meli ko jouer a jouer abenga na pièce na ye na jouer toza ensemble na musala toza to ndako moko te Herman ayaki dernièrement azai ko sa musala moko na président ba ko ma pièce soka bengana ki banga ba ko ma pièce et puis Herman soka koma ki proche ya président Lombe président ba na mona na tambola na ye bongo singa bita leki aza mayele pe aza poli de comment na ba misala mususu oye Lombe po Lombe soki mona mukia to za mukia so za na mutu ndoza kama Herman la liaki bino na kati ya groupe Simba botala intellectualisme oya yaki na ona kati ya groupe yo moko zo se contredire pour rien o bandaki kaka yo que avant que te pas Lombe fo non wana ezalaki mara mususu mais yo tango lobi ke président pour tambola na yo il faut sentir que mutu na wezo sala po ba charge musu ya président Elombe akoma kotikela ngo Herman yo moko zo loba ngo tozo sola na non se contredire te article Herman ba charge te azo ko intéressé par rapport à kulutu babenga nga mukolo soko moni mwana nga na tambola na ye po ngai bras droit ya président bongo skende boy bongo sala boy suna pesi mo peut-être bongo ça empêché na ko zo nani po atambola ndenge na lingela ka bongosi ndenge bongo salingela kanga ndenge bongo sayebi ndenge na zalaka na ko tambola nani ayebi so nga na pesi ye boy
ayebi ke nazwi bongosi ozolanda engi koloba te ke intellectualisme oyo Herman ayaki nango akundi wana ozoke mabe po yende biso tobimisi ye yende leki akuti biso bayaya na respect na yende tomboli yende ngazali et puis ti alaka kaka respect Herman atika ozala impolite liboso na nga liboso ya mutu moko leki moko respect. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, on vous rappelle toujours, abonnez-vous sur Bongos du Ciel officiel TV. Les lopes Bongos, vous pouvez déjà et belé. To moni pe ban et belé pe ba botami to zela pe Bongos groupe Bongos. Tant musupe bana musupe ba roya yo pour relaxer ba musala. Nalakisa Herman Musala. Nalakisa bana e belé. Badakosta baza kaka na kati ya groupe Simba yozo tanga ya groupe Simba ngana zolo ba en dehors c'est là tango bongosi officiel bongosi du ciel officiel TV okobando mona pe mayele ya bongosi o ya zwina Simba na ko réaliser ndengo mona pe omona Belvi omoni Sila omoni Leya omoni Milo omoni Kalunga omoni Kasi Ngolisusu donc bongosi Aza Yaya Aza toujours na même ligne. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez, c'est bel et bien l'artiste Bongos du sein du groupe Simba, ya président Elombe Soukari. Donc, tozo senga kaka toujours narati na abonné na biso ya Beaux-Arts TV. Bon, continuez à s'abonner massivement à penza to yambela bino acteurs et puis actrices. Donc, actualité oignon se passera na kati ya vie na biso ya Kinshasa. Bozwa kango mbala moko. Donc, plaisir na biso ezaka que bino bon notara o biso to salara et puis bo e makabo partagera ba vidéo la biso et salara biso bien Bongos poto chuter déjà to lingi to yeba amour na yo relation na yo fidélité na yo na kati ya église ya pasteur Walesa et puis relation na yo na Walesa papa na ngai ya molimo nzambe apambola bino ba olanda biso. Pasteur Nangai, évangéliste Claude Kabundu Walesa, ministre ya défense ya Jésus-Christ. Naza évangéliste kuna naza mwana na ye. Kaka ndenge na se comportaka pa ya papa Ilombe, ndenge na se comportaka pa papa Walesa. Papa Walesa lingaka bano balata kamukaya. Ko batambola kana ko banga nzambe. Naza artiste comédien mais nazo banga nzambe. Ndozo mona pasteur munene Simba na yote na Simba Jésus-Christ. Ndo mona naza pembe na pasteur Kabundu Walesa. Ndeo moi naza wana chilelo nazali naza moya na sambelaka kuna toujours. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, je dis un grand merci à toute l'équipe de Beaux-Arts TV. Comprenez que Tozo a annoncé que le retour de Fally Ipupa, c'était déjà le lundi. Le lundi, c'était le 7 septembre. Et le 13, donc, non, le baka na ba bonne sur Beaux-Arts TV. Bozala déjà, narati a ben po bo mona o ko se passer narati a Char Club le 13. Donc, biso grâce par cœur, grâce makola torozala penza na kati événement là poto la kisabino pena moto et puis chaleur au Fally Ipupa a outi na ngona arena et ko sala bien Bongos quelques salutations et puis un mot de la fin pour la fanatique nabino et puis pour na groupe nabino et puis pour la président Elombe Soukari. Président Elombe, merci. Soki bayambinga nanzela ya musalo la kisanga. Lelo tout le monde bazo considérer nga bazo linganga nzamba pambola yo mama Rosette o azali molonga na ye nzamba pambola ye mutu na nzambe nzamba pambola ye na bana na ye maître Bob ba junior ba ben bana ba leki nanga donc bana président Elombe ba leki nanga dona kolina bango naza famille nanga bango wana nzamba pambola ye nzamba pambola maréchal Amo l'aigle de Papa Kimbangu babwaki la kasoi te soko bwakeli so ekozongela atombola ka loboko ye azali accompagné na mama Bobby mwasi na ye oyo bazo sala vision na Jésus-Christ. Donc tozali sous na sœur grâce Lord du ciel na Londres wana mutema Bongos en tout cas ye mutema Bongos mwasi na yo oui
Moi, faut le bien. Moi, si n'a grâce de, je sais pas, quelque chose comme ça, tu peux sauver grâce du ciel, l'or. Comment la femme a mis qu'il na kisasa bazala raté. Nazaraki na kisasa, mais na boité. Yepe a boité. Nde na kei na salinzela. Lokota makolo token. Sœur grâce du ciel, nzamba pambola yo, lisi kitoko na California, nzambe papa mbola yo, et puis Dorcas Kimia Walesa na Cologne na Allemagne. Maman nangai Astrid de Onema, et puis leki nangai Melissa, Claudette, Tété, bango yo sonakati ya Allemagne. Na pesimbote na Kombo Kimi. Ole kisabiso ngonga na osenga bongo spécial nga ser na morombote na kasi ya Paris kombo na ye Sylvie Stone Wayengo asolo la bien Sylvie Stone Wayengo. Wayengo Stone Sylvie Stone Wayengo asolo la bien na yebi ki ozo solo la pe bien na bongos Stone Mayengo Sylvie na Paris. Ndengo zawana nzamba zoe bayo fini l'esclavagisme bongo sa kotombola drapeau pour na Sylvie Stone Mayengo Wayengo. Donc boss na biso papi Kelly na kasi ya Londres. Kelly boss na yeti otindela ngambongo. Alors, chers internautes, comprenez que c'était une très belle émission avec l'artiste Bongos à ce privé qui a fait sa biso moins espace parce que tu écoutes qui ont en plein boulot, mais à favoriser biso, artiste na biso, sa biso honneur, donc tant la musala à se privilégier, à sa biso espace, tichik, Mama, kombo ebomaranga iti chic chaputaka poa na kati ya Dubaï eza libanga suka prochainement solisa Jires Kilongo bras d'or po ozwa susu ya ebele mon boss Papi Kelly zalaka toujours na confiance ya bana na otalaka présentatrice ya elengi boye na kati ya Beaux-Arts TV loko à Grace Parker et puis je vous promets le 13 septembre na kati ya Shark Club donc ça va inda avec Fali Poupa Dicap la merveille botalaka retour il y a le King biso torozala na équipe à Beaux-Arts TV. En tout cas abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, aimez et commentez et on de salarabia au CPLA na Grace Parker na lingina yoka na libanga komelanga salama solo à bientôt que vous. Quant à moi déjà je vous dis au revoir, bye bye, à la prochaine émission.